Bandeko balingami shalom shalom lelo tozali bongo na réunion awa na département ya 45 na mboka oyo babengi Argeville. Donc toyaki na réunion awa epa ya ndeko na biso moko awa Cercle Français te yemta yambaki mokolo na lelo. Donc il faut mona ke association oyo eza penza na bolingo makasi ezali kolanda partout ezali kopanzana na ba département nyonso awa na mboka na biso France. Bino mo botala awa Argeville eza mboka mo musika me bato bazali quand même na bolingo ya koya pona kosepelisa ndeko na biso epi pona koyoka nini balobaki bongo na mokolo la lelo. Donc yango nazali libanda ya mboka oyo Argeville nazozela balingami pona tuna moko na moko question na yeba nini balobaki mokolo na lelo deba nini ezalaki na tina na kosunga na tina na kosalisa po mosala oyo ekende liboso pote famille oyo ACRCV oto bengi association Christ Roi Christ Vivant ekende liboso. Nazomona batu bazana nuna kati yango wana nazozela donc association oyo ezali kosala bongo ba opération ebele vraiment mosala nzambe vraiment ezokende liboso. Opération ya mama bibiche tokute kosala ndenge bosungaki vraiment nzamba pambola bino ba opération ezebele mususu eza koya ya kaye stylo pona rentrer entre nzamba pambola bino tozala makambo ebele kosala ya kosalisa ba veuve ya ba orphelin a na mboka France tozo préparer donc ba dossier ezali ebele pona lisungi na bino yango association oyo eza ko avancer yango na pesi bino merci na moni ba frère bazali awa bazobima donc na kokota na tuna moko na moko ndenge nini réunion ya lelo e pasaki donc naza awa pona bino donc na ba question nyonso botuna kangai yango na landa ke sika nyonso basala ka réunion pona ko assister pe kozwa o ezali e ya nona bino. Namoni mon frère, ba frère, bokoki ko excuser ngai pardon vraiment na lingi kaka na tuna moko na moko boye bisanga réunion lelo e passé ndenge nini. Opesa kombo ne eloko nini papa boye ko sala kati na esika oyo. Papa mbote. Mbote mama. Papa okoki ko pesa kombo na yepa bandimi oba otala biso. Kombo na ngai Noël Dinganga. Papa kombo na ye Noël Dinganga papa okoki ko yebisa biso nini boye ko sala na département musika na 45. Non, tu es au ndeko na biso tu es réunion. Oui. Ah wana 59. Oui, 45 ici. 45. Ouais. Ah. Tu es la réunion. Pour assister et passer bien, ma comme je l'ai bien. Et on se côté aussi tu es au ndako. Ouais, nzamba pambola yo tozozela bandeko bandeko na biso na moni su frère mususu pembeni awa akoki ko expliquer biso eloko nini aye ko sala na réunion awa. Papa mbote na yo. Mbote na kombo na Yesu. Papa tolingi to tuna yo otiki ozalaka nanu wa papa. Ngaza na province na Eperno. Mon frère na sala na province de Eperno. Mon frère siko tonto ba kombo na yo pope banding ba otala ba yeba. Ba kombo na ngaya frère Luzolo Tambu Emmanuel. Frère na biso kombo na ye frère Luzolo Tambu Emmanuel. Bongo mama kombo na. Moi na kombo na Ngudi Ngola Belinda. Mobali ya mama la biso Belinda. Papa tonto yeba otiki département 28 ko yati na 45 oye ko sala ni lelo. Bon, toyaki pona tina association na biso peto kutana nande kona biso na awa na département 45. Nzamba pambola yo donc papa la biso ayaki na réunion awa na 45 po ba sala o ezali comme d'habitude ndenge ba lobelaka o ezali association na bango Christ Roi Christ Vivant. En tout cas naza pona bino ba frère bazobi malamoni frère na biso mususu na koki ko tuna ye mituna. Papa mbote na yo. Mbote. Papa bandeko bazotala biso na face à la parole mani ba yeba kombo nani. Moi je m'appelle frère Denis. Notre frère kombo na ye frère Denis. Papa za nani na kati ya réunion ACRCV. Naza membre association, membre adhérent, chargé de la relation publique. Ouais, papa la biso azali chargé ya relations publiques. Papa balimba tuna elo nini leki moko na lelo o koiko ebisa biso mwandam. Ouais, bon lelo eleki à réunion na biso quoi parce que chaque fin du mois non, admettons que membre adhérent va recevoir bateau celui qui va choisir la date pour nous venir de lui assister. Pour lelo toye juste pour assister à la réunion passée na biso Cercle Français sur le département 45, oui. Ouais, merci mon frère. Vraiment, nzamba pambola yo, bandeko bazali mingi. Donc, tozo zela na moni papa Vispe azakoya. Bonjour papa Vis. Bonjour maman Evelyne. Oh papa bandeko mingi baye bakaote ko se présenter. Bonga papa Charles Dibo naza vice-président de l'association Nabso Christ Roi Christ Vivant. Ya ngono mone sengo mingi pendenge toye lelo pona kokutana na réunion mensuelle na biso awa e passe français na département 45. Merci papa la département 45 ko glisser peuple de Dieu débat nini pa ozayi ya makasi moko na lelo na association.
Bon, en tout cas, le débat est centré autour, toujours comme d'habitude, d'un but de l'association Nabisozali Kosalisa, ba veuve, ba orphelin, mais ils surtout le long d'engue, il y a Makambo to salaki mois passé pour que sunga maman moko nagisasa sœur Bibiche. Alors, nape bana oyo mama de feinte racheté à Tikaki, nde biloko mi balona ming to solaki yango, et puis pe to pesa ni pe ba idée ya sika po na ndenge ni to meka ko en place ba moyen, voilà eloko ming nde to sali lelo yango wana. Nzamba pambola papa vice-président tozali nanu nazomona batu bazoya namoni mama moko de côté mama namoni yo bande ko bazotela biso balingi bayeba yo pe mama mbote Mbote mama shalom 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 ezanga mama Rita nazo pesa bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Ouais, maman la biso Rita apesi bino mbote na kombo na Yesu. Mama nzamba pambola yo tozali ko continuer bande ko nazozela bango. Namoni mon frère Nabiso notre trésorier papa Nabiso les doyens papa Mabanza. Papa bonjour. Bonjour. Papa balinga mi balingo se présenter malgré nga la lobby ba kombo na ope musanyo sala na association. Je m'appelle Mabanza Sébastien, je suis le trésorier de l'association. J'encourage chacun de donner avec un cœur sincère, car lorsque tu donnes, celui qui reçoit avec une grande joie. Et cette joie vient de Dieu, parce que c'est de la bouche c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nzambe azala na bino. Merci les doyens papa Mabanza, papa Nabiso trésorier, toza ebele namoni ba mama bolimbi sangai na koiko tika bino te na mosiko bo uti vraiment il faut to encourager bino. Il faut boloba ba mama bo sele sengwa ba mama po ba mama nde mutu batonga kamboka. Ba mama batonga mboka zo mona association mukembo mais mama nyonso ko kima na zo landa ponzele za mulai to ko kenda bino nzela moko. Mama mbote. Mbote. Ma balinga mi ba otala biso balimba ba kombo na yo. Comment la maman dinga Arlette? Maman dinga Arlette o uti wapi na? Na uti na Sarcelles. Mama uti Sarcelles. O moi Sarcelles ti na 45 mama za la bolingo mama. Bolingo ebele moi na continue. Zamba pambola yo merci. To lingana to salibana na Zambe. To kanaka to salibana na Zambe. To salibana. Voilà nzembo maman la biso memela biso na association. Bonjour maman. Bonjour maman Eve. Lelo bisengo. Makasi. Bisengo. Mama, kombo na onani? Kombo na maman Gisèle Kombo. Maman Gisèle Kombo, o uti wapi po yati na 45 boy? Maman, na uti oyo mboka babengi Angeville. To uti depuis région parisienne, to yiko na esika sœur na biso sœur française. Ye motayambi biso lelo réunion souka. Aza antillaise, mais souka nango. Vraiment lelo elengi. Donc distance ezo eyeba na isute. En tout cas tozawa gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Bino mo boyoki esika bolingo ezali distance ezalaka te. Ato uti wapi okomona kaka okolanda kaka pona bolingo. Tozo continuer. Namoni mama la biso musu mama mbote. Mbote mama. Mama bandeko bazotala biso balimba ba kombo na. Nga mama Guylaine mama Bara Pili. Oui, façon. Nga mama Guylaine Pili. Mama Guylaine Pili bandeko balimba yeba moko na lelo bolobeli nini? Débat nini vraiment tout est monté mano sepele na. Non na sepele na nyo surtout na ndenge leki ndenge toso salisa ndenge entre bisope ndenge pe tozo salisa ezate kake pona bato il faut to banana na biso moko po ebima libanda. Donc ezo sepelisa vraiment to uti musika total kutu distance te to yeti nga kutu na fana na Noisy sec, mais des Noisy sec na sali 2h30 pour en coma 3h même. Donc toza la bolingo entre biso il faut continuer et que ne musika donc et pour ça na mboka msusu et que ne musika bato ba oyo kabiso ba ya soko linginde kona o mona ngo musika te o kutaza antillaise. Mais toza ne to comme le roi bandeko Nzamba pambola mama Guylaine Pili vraiment nzamba pambola mingi na mone sengo wana penzo za nango tozo continuer kokende
tozo kende parce que bandeko baza kuna mingi bazo kima micro mais bazala makanisa malamu na mitema na bango mais lokola bazo banga micro na olanda bango kaka tozo landa bango to uti vraiment musika ko ya na côté oyo nga pona nga vraiment mbala liboso na moni papa la biso papa la luka ki okuna nzo ndo komia. Bonjour notre serviteur de Dieu. Bonjour. Bonjour maman. Ouais papa bandeko bazo tala biso bani ba kombo na. Évangéliste Masaki di Mardoché. Évangéliste Masaki di Mardoché. Papa lui ko yebisa biso nini bolekisi moko na lelo etouché motema no vraiment partager na bandeko. Makamboze belé maman o touché motema comme d'habitude. Pour moni Bible lobi na biso exercer l'hospitalité. Ezelo ko motu ya batebele tamsu lelo bazo bosana. Hospitalité ça la kana makambo belé o eko sunga biso pona ko sunga pe bandeko baza dans les besoins. En les faisant, beaucoup aussi ont logé les anges sans les savoir. Et ça, quand pour eux, yambi batu, mais ça peut pour que vers batu. Pour moi, on a quelque part, nous sommes malade, so que talaye, guérison dépend de quand on a médicaments à zoaté. Mais la visite n'a eu comme mêler quelque chose que soulager, que ça les dit bien. D'autant que c'est le déplacement, oh, ils ont comme ça pour te découvrir, mais dans cadre et à famille, parce que nous sommes vraiment une famille en Christ Jésus. Et celle que tu as découvrir beaucoup et puis que tu as la libota moko et ambibiso nandenge. Oba nzambe ba yamba maka to partager to prier to solo liba makambo etali ba projet association pour dans le but toujours ya ko aider bato baza dans les besoins ba baza dans la nécessité orphelin ba veuve et surtout ba plus petit diminue. Amen amen. Donc vous avez si j'ai na biso moko lelo to partager. Nzamba pambola yo évangéliste. Tozo continuer chemin. To komi na suka to moni balinga minyoso bake déjà bakota la ba voiture vraiment nzamba pambola bino bolingo o tozo la kisabino ya kokene musika pona ko sangana ko zwa ba idée na tina osalisa association o vraiment kene liboso comme eloko munene donc nzamba pambola bino to mona nimba la estima. Au revoir.